Félix azalaki président moko azalaki nommé Batwatsaki Tembe. Batwatsaki Tembe. Tebisaki bango, on ne devient pas chef de l'État par nomination, on vient chef de l'État par élection. Et ça simple. Na minute moto ezopela. Félix na Genève alobaki ke ayokelaki base yango wana aretiraki signature na ye. Siko a base esiliki. A base tomboki. Félix olobi nini landa base ti yong toyokela base. Ya moli bandeko nangeza pasi na tie musique na o sepla na o yemba na o bina na ane sengo parce que IDPS ekufi. Félix nengaza wane loko moko atikali nango azongisa la biso pouvoir ya peuple azongisa yango aleka na TV aloba simplement que mutagana ki ba élection za ki Martin Fayulu maombe esila nango komona ndenge bango bakopakata. Ouais, Kalom, Mami Salombi, depuis State, Bambo Théâtre, Maman Blandine Loubak, Bambo Théâtre, Fifi Solange, Kiamwangana, Bambo Théâtre, mon ami Chilo Jova, depuis State, Bambo Théâtre, salut à toi, mon pote, ma pote, désolé, ma frangine. Tolobaki Banda Kalake, IDPS, Basalaki Bakor, que Félix, même Chadar a gagné à Félix Batwatsaki Tembe. Lelo, Bomona Yango Wapi, le seul président au monde, depuis Mukele Zala Mukili, président Azanga sénateur, Oya Wuti, na classe na ye, to la parti politique na ye. Tala Soni Bata IDPS, Bazali Koyogi Sabatu. Mais na Koumisi Nzambe parce que quelques talibans, Babani ko comprendre. Alors, on va comprendre, ba taliban te. Bato ba bongoli mutema na baki bako tubela yango batubeli de konanga de wili ko parigo nzangalo batubeli babani ko comprendre que tozala qui na raison tozala qui contre batute. Vous nous avez traité de aînés, vous traitez biso ba tribaliste, vous traitez biso nyoso boko traité lelo tosuki wapi. Boye bisabiso lelo tosuki wapi. Lelo tosuki wapi batan liba bo finga ki boloba ki tosuki wapi. Bozo senga vérité désir. Ah mais so bo senga vérité désir pour la sénateur. Bo senga pe pour la présidence. So bo senga recomptage à ba voix. Ba vérifier ba PV neng ba voter kuna ba député ba voter ki. Bo senga pe pour la présidence. Au moins que vous arabes injustes, au moins que vous arabes extrémistes, au moins que vous arabes médiocres. Donc, le col est libino, vérité des urnes. Ah, mais quand la vérité des urnes pour la présidence, si réellement votre président a été élu ou nommé. Franchement, na kumisiga nzambe sengo nanga ezali ke pendant 38 ans, peuple azala qui esclave ya bato IDPS. Mais lelo, Satana na bana na basali musala emonani babomeli biso IDPS sengote na sala suba vidéo mingite parce que na baki na rozwa temps na saki vidéo moko bato ba comprendre ngaite na vidéo na baki bien par rapport makambo o Martin Fayulu baki na matadi que bazo proposer premier ministre na baki boye. Si cette information s'avère vraie, authentique, que bato il y a Félix va proposer Martin Fayulu pour nangai na moment wana parce que la politique photoye bakayango ba jija kayango ba discuter kayango ba sala ka débat nango selon l'actualité parce que la politique bouge à tout moment. Ce qui botali na 3 mois oyo Félix a eu na pouvoir wana nomination makamuni ne changer. Yango na osinga na ba congolais tous ala un peu na ba retenu. Pour ça, la lecture politique Nabiso, Edgar Mokonzi, Ingeta, Bruno Sikambote, na pesa qui vit, ça qui analyse par rapport à l'actualité wana. Jamais on a cause soutenir Félix, jamais on a cause à la peau à Félix. Tu as vu sur la situation, toi, on a lelo zali Félix.
Kabila, il était à l'agonie. Kabila, tikala qui juste na 1% ou une seconde à vivre. Félix, cupide qu'il est, soifé du pouvoir qu'il est, a préféré appeler sa Kabila, babeki. On a babeki te, souffle. Bapé sa beki mutako otambulate. Kabila zete rako otambulate. Kabila azaki à l'agonie falaka kufa. Félix a payé souffle. Depuis la nuit du temps, IDPS n'a jamais été avec le peuple. Batwa Ndimate, Batwa Fingarabiso. Lelo, Tosuki, Wapi. Wapi batan libaba on a refinganga na Facebook. Botine la ba message, ba menace, na messenger, boza Wapi. Boza Wapi. Ba komyo, bomoni kutute, katumbi pel. La muka ba si ba député te, hein? Et ça m'a la muka te, et ça m'a Félix. Félix yonde mutu ozako diriger entre guillemets parce que diriger te. Banda mukili zala mukili, banda nzamba sala mukili na ye. Le seul pays au monde des 3 chefs de l'État. Adingoma, depuis Rio de Janeiro, Boitardima. Le seul pays au monde des 3 présidents de la République. Tozana, un chef de l'État qui est Kabila. Tozalina, un président Oyazalina est protocolaire, les Bizimungu congolais Félix Tshisekedi, et nous avons le président élu, les soldats du peuple, Martin Fayoul Madid, chiffre 4. 4 personnes en Dieu, les lotos Suki Wapi. Imaginez-vous, même le député, il y a eu des UDPS, va voter, sénateur, il y a eu des UDPS. Qui peut comprendre ça? Même le député a eu des UDPS. Bah, qui corrompu. Même na kati ya Kasai, bakoko bimisa sénateur, Kasai yozali, bastion ya IDPS. Est-ce que IDPS est vendu? C'est pas du tribalisme, c'est normal. Même na poto à chaque président dans la bastion dans le village taé, ana mboka naé, o ezaka bastion c'est normal, c'est tribalisme té. Mais même na kati ya Kasai, ba Kasai union so wana nde ba panza ngwana, bakoki ko bimisa sénateur té. Qui peut comprendre ça? Comment expliquer? Bato va perdre l'élection, entre guillemets. Comment expliquer? Bato o ba bomi mboka pendant 20 ans, bazala majorité dans le Parlement, bazala majorité dans le Sénat. Il faut ça na Congo. Il faut ça na Congo. Et tant que Félix n'est qu'une étiquette, boso finga biso, tout ça ba tribaliste, to lingara binote, bolobi boko oloba. Lelo Tosuki Wapi. J'aimerais que Bato Yebisanga Sikoyo Banani Lelo Bazana raison. Et puis na estilité. Bozela ba gouverneur Bazoya. Nenge botumbi wana bino batali ba botumbi ya mukie. Mobulu bosali eza mukie. Ya munene eza koya ba gouverneur. Ba nekonangai na lobelo kombo sali wana. Constitution est autorisée, président de la République, il faut, c'est l'impératif, il faut aptia informateur. Je parle de l'informateur et non des formateurs. L'informateur, c'est constitutionnel. Félix a nommé informateur, c'est-à-dire Félix a bandé déjà qu'on violé la Constitution. Ce qu'a dit informateur, c'est qu'a violé la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui recommande. C'est l'impératif, il est obligé de le faire, de respecter la Constitution. Et Constitution, informateur, il faut vérifier si réellement Bazali majoritaire. Or, beaucoup, FCC cause à la jamais majorité dans le Parlement. Constitution lobby pour la cause à la
majorité dans le Parlement, il faut que les partis politiques aient au moins 251 voix ou 251 députés. La première question de savoir, est-ce que FCC est un parti politique? Est-ce que le FCC est un établissement juridique? Mais non. Sali, maman nanga Solange Kamwangana. Le FCC, c'est simple, une plateforme électorale. Ce n'est pas un établissement juridique. Donc, ce qui veut dire que non, FCC, Azana yena ba député te. FCC a député mon côté. FCC Azana 0 député. PPRD, oui. C'est un parti politique. Azana combien de députés? IDPS, oui. SID, oui. Lamouka Azana député te. Juridiquement parlant, Lamouka Azana député à mon côté. Cash et Azana député à mon côté. SID, il y a président Nangaï. Et ça n'a député. INIC est Rwandais. Pas ça n'a député. Et PPRD est Rwandais. Pas ça n'a député. Mais Lamouka Azana député te. Ensemble, Moïse Katumbi, et Zana va député te. FCC, Azana député te. Alors, sur quelle base juridique, FCC a la majoritaire, parce que FCC dans le Biango, c'est un établissement qui n'est pas juridique, c'est une plateforme électorale. Voilà pourquoi Félix a coquille jamais côté premier ministre Routana na FCC, parce que FCC est un établissement juridique. Ah, Julien Mas, Masamba, Mikole Bele, Mkousatalo, Bambote na mama. Donc, bande ko faut comprendre yango, Félix Azana Singana Kingo Kleboa. Soit, à quelle ambassade Moko Boye a déposé des missions naïe, à lobby publiquement que Mouta gagné qui élection qui Martin Fayoulou. Azong Selbiso pouvoir au peuple a gagné qui biso batu ya la moukate mais biso peuple congolais Félix Azong Selbiso pouvoir na biso. Ce qui a sali ango Malamoko yemo comme premier ministre, Malamoko batona nyoso bakokima. Ce n'est pas normal. Pays n'y sont ceux qui partis politiques, ceux qui battent au le pouvoir, régime et perdent le pouvoir et qui n'ont en opposition. Comment pas nabiso régime et perd le pouvoir? Et ça toujours le pouvoir. Bon, mon yango wapi. Toloba ba tribaliste. Toloba ba aîné. Toloba tolinga binoté. Toloba oh tozali manipulé na Moïse Katumbi. Siko bande konanga lelo to suki wapi. J'aimerais voir les talibans oh les gens qui ont finganga air nyonso oh batakanga air nyonso tie ba menace ba message à menace boleka bolo bato suki wapi boleka bolo bato suki wapi Jean-Marc Abundo comme ko dénoncer injustice aux besoins c'est la vérité des urnes. Mais vous êtes malade vous êtes malade bande kolangai moto musu eza koya nyonso nga na lobaka ekokisamaka munoko nanga ezala kanganga. Il y a 2 semaines passées na lobaki que moto ezopela kala mingi te lelo toza wapi siko boyebi sanga comment expliquer muta perdre de l'élection Martin Fayoulou mais partout azokende bato baolanda ye bo expliquer nga inanu ba taliban bo expliquer nga. Comment expliquer Martin Fayoulou? L'homme le plus populaire, il y a histoire, il y a des politiciens sur les canaux Congo, y compris Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Martin Fayoulou, il est plus populaire que Etienne Tshisekedi. Oya kotia tembe ayelinga iba vidéo, oyo bayamaka Etienne Tshisekedi na poto, nenge bayami Martin Fayoulou lobby. Paris basson ya combat dans le monde des arrêts qui tombent hier. Tout le monde est partout. Ceux qui sont en bande de l'Oba, on a un pangi nangue. Ils ont un pangi te. Na Est, n'en parlons même pas. Comment expliquer Moutouana perdre l'élection, mais il est plus populaire? Qui peut comprendre ça? Ce qu'a bat Taliban te. Comment expliquer Moutou a gagné l'élection, qui a gagné l'élection
entre guillemets Félix Tshisekedi mazana va député te qui peut comprendre ça hein maman qui peut comprendre ça Félix yo gagné l'élection c'est qu'on a battu belé mais comment c'est que va sénateur comment c'est que va député comment ozangi ba député yo mtoza populaire yo gagné qui l'élection ozangi ba député comment expliquer bozana 12 députés pour nous cause député moi encore pour nous cause sénateur il faut vous en a 4 voix toujours chiffre 4 Martin Fayulu Zozonga or il dépêche à na au moins 12 na 12 wana akoya ko bimisa au moins 3 députés na ye où sont partis ces voix où sont partis les voix des députés de l'IDPS Junior Nieka, Bunga Yaya, Bambote Nayo. Merci de espoir vous. Qui peut comprendre ça? Comment expliquer Moutou Oya perdre de l'élection, Martin Fayulu, mais il est le plus populaire? Comment expliquer Moutou a gagné l'élection entre guillemets, Félix Tshisekedi, Nazang va député, à sa majorité, à sa sénateur à mon côté. Bah tout comme ça là bah repêcher tout monde a IDPS lelo donc bah comme l'autre repêcher qui moko donc comme on a député moko bimi na repêchage il y a un bon moni ouais Johnson ndeko nanga Johnson Ngwando Mamba il y a un moni Félix a convoqué plus vite que possible a convoqué nanga a convoqué na ba juge ya cour constitutionnelle Mbwa asimbwa ya biso nini na kati. Ah botuna ki base tomboki. Boyokela ki base. Asiko base boyi. Okotosa base to okotosa te. Vedi médiocre. Bokotosa siko bokotosa base to bokotosa te. Kitoko na sepeli nyeka junior. Bokoto sa base to bokoto sa te problème yo que la base ye wana zongi na makolo la muka lelo base ya Félix et comme base ya Martin Fayulu vous aussi la vérité désir ne pour un sénateur excusez-moi le terme vous êtes malade ceux qui vous en a besoin de vérité désir vous ne pouvez pas demander la vérité ou la vérité désir en partie. Ça doit être en totalité, ça doit être une élection présidentielle, vérité, on est banana nukuna. Na web sa nanga boye. Ceux qui balingi vérité désir, banda yangona présidentielle. Félicitations nanga. Un vrai patriote qu'on est nanga. Moi la mbali sala kitoko. Qu'on est nanga à la juste. Eh, balabé to remesana ndeko nanga espoir vous to mesanité. Et mais bango pas mesana qu'on est nanga ba mesana te pona nini. Ba mesana ba résultat bimi bazo mesana te pourquoi? Do bino bo oti ndaka bat ba mesana, bino oli ko mesana te ote. O isala bongo te. Isala bongo te. To mesana biso nyonso nenga biso to mesana ki na tricherie. Yo ya fati. Bino pe bon mesana na ba résultat qu'on est nanga. C'est comme ça, to mesana biso nyonso. Incroyable mais vrai. Eh, na loba ki on ba ko tubela na zolo ba on chef ba ko tubela ba tie tembe. Mo ba ko tubela. Le monde ba ko tubela. Bande ko na ngai tozala na mutemba ya kokita. Mote kopela. Soki Félix Olie kanambe te kanamba kolia yo. Yo za moloko ozoke no kata lion suki na kata ndaku na ye. Oh. Iso mona wapi? Mboloka beza vrai coiffeur. Lui a bengisi yaka mon frère. Suki na ngakome belé. Yaka na ndaka ya okatanga suki. Yo pe mboloko obi ate na la sir na mbangu na nga. Fils Mukoka lobi kabunda zwa ki million yango azalaki na réunion jusqu'à 21h30
avec les 12 députés pour partager l'argent. Papa, makambo oyo toloba yango toloba. Il y a une formation. Il y a un mois passé, Kabundouana, Oya Zalaki, Batoye bien côté, Mouta Salaki Kabunda comme en place wana comme c'est Moïse Katumbi. Parce que Jean-Marc Kabunda Zalaki, parmi les compositeurs, il y a orchestre, il y a Mazembe. Azalaki membre, il y a équipe, il y a animation, il y a Mazembe. Voilà. Un ancien IDPS, mais Azali, membre, il y a équipe, il y a animation, il y a équipe, il y a tout puissant Mazembe. C'est Katumbi Moutou, Azwa Kabunda commissaire parce que IDPS, c'est Azalaki, il y a beaucoup, il y a Katumbi. C'est Katumbi qui gère IDPS. Dans les 2 dernières années, il y a Félix, il y a Etienne Tshisekedi Avakoufa. C'est Katumbi. Et Katumbi a donc ça 2 500 000 $. Oh, il y a Liboso, IDPS et Zouaka, et pas il y a Kabila, Nabakor, il y a Ibiza. Il fallait qu'il y ait Talibala, il y a IDPS, na Kabila. Et il fallait qu'il y ait Sambongo, c'est Katumbi qui avait remboursé cet argent. C'est Katumbi Moutamema, Bomona, Marambe Salama, conférence Salama, il y a 3 jours, on est Salama na Belgique. C'est Katumbi qui avait financé tout ça. Et Tilelo, et si Kanzoto, il y a Etienne Tshisekedi des Ali, et reste mémoire, pour moi, le balanga paix à son âme. Na rotikala ko ba jamais la Etienne Tshisekedi paix à son âme, parce qu'il y a moka tsaki kimia te na robane pe ndenge azonga na mukili, aya ko tsaki kimia. Et bon, on est à Koufa, tu vas paix à son âme. Vous comprenez? Donc c'est Katumbi Moutasala qui n'a pas beaucoup de IDPS n'a Katumbi. Il y a un moment où Moubek Banda Koloba, IDPS n'est pas à vendre. Parce que c'est Katumbi qui dirigeait l'IDPS. C'est Katumbi qui dirigeait. Et si quand il y a été un secret des alaka, les lois qui vont vendre ça, on peut pas été. Il faut qu'on foute à chaque mois. Et mouta foute à chaque mois, on a, ezali nani, ezali Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, mouta foute à un tilelo. Oui. Ata bas ensemble, il faut te banque, non. Félix Tshisekedi na Katumbi, bazali moutou moko, tilelo, ba camarade, ba pire. Alors, bande konangai, na izaki juste flash, naza marambe belar loba mais na liko zongota mulaite na ngina bisaka bato ya IDPS bon mesana na résultat oyo nenga biso to mesana bosinga to mesana to bani ko mesana biso mais bino pe bon nzima yango bo mesana soki boboyi ko mesana bo sengi vérité désir ala boye ba yango ekozaka pour ba sénateur te. Vérité des urnes, une élection présidentielle. Ndekunanga Johnson. Mbolo kaza grand coiffeur, akiko kata Lyon, na suki na kata ndako ya Lyon. Lyon adameye. Yozo kilo kata mbolo, kata Lyon, suki na kata ndako na ye. Agolia yo? Possibilité il y a Lyon à la Rambo le reçu à mon numéro yo. Donc yango moni bande konangai makambo oyoyo ezo kende mabe et c'est comme mabe et c'est ngonanga feti nanga onaza nango lelo ezaliwa ya IDPS. IDPS nyoko libiso boye mbula na mbula IDPS. Le IDPS c'est Koufi. J'aimerais voir ce taliban, ce médiocre, qui m'insultait, qui m'offensait tous les jours, qui m'injuriait tous les jours sur Facebook. Qu'ils viennent avec tout le courage, qu'ils me parlent en face, Oh, et les Kalelo. Ceux qui ont le courage. Ceux qui ont le courage, voilà. Donc, Bande Kolangai, Nasu Kisiawa, Tokuta na sous lobby direct ezali toko solo là parce que mingi akolobe ezali mais boye bayango ke IDPS c'est Koufi et loko moko ya suka to senga Félix zong c'est la biso peuple pouvoir na biso
soko zonga pouvoir na biso yo premier ministre Kabila na batu na ye bakimi bomoni ba sénateur babimi kuna Tambwe Mwamba sénateur Evariste Bochab sénateur André Kimbuta sénateur Matata Ponyo sénateur nzambe na ngai tala ba sénateur na bino ah oui maman na nga Julienne donc bandeko na ngai na kati awawa ingeta toza toujours wana kombeza toujours ndenge zalaki makasi ya koleka eboyeba yango ke kala mingi te moto ya makasi kopela tango ba gouverneur bakobima natiki bino bato balandi ngai bosunga ngai bopartage video oyo commenter bon dimanche ayo pe ndeko na nga Johnson Ngando Mamba oya kofinga na ngai parce que na nzima ko tselongi na nga pona Congo soki na tsake longi te nga ofinga ngai te ofingi nga parce que na bimisi longi gloire à Dieu finga na nga mais tant po ofinga nga talelo ono ko finga ekokana na mafinga na yo biso déjà toujours wana peuple mokonzi toujours mote na ba membre tout ya peuple mokonzi le prophète de la nation Boketu premier le greffier international Edi Bolombo mon vieux Christian Bola Biama Pitu Shomongo Koko Alouoz ba membre tout effectif ya peuple mokonzi nous sommes là tant que Congo kozala mobulu tokokanga munoko te tokolobaka de pesibino tout bambote botika malamu bon dimanche bato nyonso partager vidéo oyo commenter loboko oloba poser question na yo na koya tokozongela ngo tokosolola ingeta bon dimanche à tout le monde et un bon début de la semaine ciao ingeta